congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko. Bobby Ronaldinho, le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers abonnés de Congo Dialogue Télévision, tous les Congolais de partout dans le monde. Je vous dis, moi je suis très Bukele King, moi je n'ai jamais raté l'événement. Je suis là au meeting de M. Féglis, Tshisekedi, dans le meeting de l'IDPS. Namusa Nangaro Kitana terrain, Tour Yamboka. Bango Bazolo Baloba Musika, mais bisoto Kitana terrain. Baloba qui le loba tout bako zalate parce que les journée au bas Congolais, Kendaka. Boulot. Mais je suis avec le Congolais, je ne sais pas, ce sont toujours des Congolais de la République démocratique du Congo, Tobaza, Toba Outi Ouganda, Tobango Bauti Rwanda, Toba Outi Tanzanie, Nebazu Bango en avion, Bayoko Kitisa Bango. Oezali meeting te, Oba Pesi Bino Mbongo, Batie Bino na Transco, na Simaboye Botondi, Bozui Bajen Kuluna, Po Atomonara, Tolobara. Bozora ba jeune kuluna na ba quartier, bo pesi bango ba $5, boye bo tondi si bango, après wana bo pesi bango lisu ba $5. Meeting sambongo, meeting pour na amour ya mboka, meeting pour na patriotisme ya Félix Tshisekedi. Mais toi qui bandungu batu balobi que Félix ateki mboka, a signé encore na Joseph Kabila. Mutate ki mboka, est-ce que batu bela ba bozana simane point d'interrogation pour ngana tunaka ba question. Maman Francine Ngembe, partout dans le monde, Bafani à Congo Dialogue, nous sommes ici. Et que biso peuple congolais de Rolembanzo rende biso tout de comment Tshisekedi bote akokende Rolembate ata bobo metene Rolembate ata bobo metene Rolembate Félix Azal, Torolembate, Yemba Makasi, Bayoka, Torolembate. Félix Azal. Bonjour. Nous sommes le 24 avril 1990. Aujourd'hui, le 24 avril 2018. 28 ans de misère. 28 ans de la dictature. Et pourtant, la dictature a été supposée rompue le 24 avril
10. Pourquoi cette misère pour le peuple congolais? Pourquoi les malheurs pour le peuple congolais? C'est un meeting de l'IDPS qui va nous tracer pourquoi nous avons vécu 28 ans toujours avec la dictature. Et pourtant déclaré terminé avec M. Mobutu. Non, non, non. Ça, ce sont les traîtres, ceux qui veulent salir la personne de M. Tshisekedi, Félix. Ce ne sont pas les vrais combattants de l'IDPS. Ils peuvent dire ça. Tshisekedi Félix, c'est le symbole de son père, de la démocratie et du changement pour la RDC. Là, je suis avec Yannick Zoladio, chargé à mobilisation, il y a Lukunga. Mais ndeko Yannick Zoladio, atmosphère na minute au monani pour comme après-midi, batu bazaki depuis Ernie. Batu bazalaki awa. Il y a des gens qui à partir de 8h, 9h, jusqu'à 7h, comme maintenant 14h. Mais si vous non, la bongoté. IDPS c'est la partie volontaire. Cela veut dire partie où ils ont la poste babonga, parce que bongoté pour que bapé sa bango, topé sa population bongo pour baya et belé bateau bazar. Non, baye koyo un message à venir. Oh que pendant 20 ans il y a Afdel aux yeux 17 ans Joseph Kabila, 3 ans à Museo ya Kendaki, après Mobutu Alobaki, après moi c'est Delige, yango to monaki. Maintenant ils ont le rôle la boîte aux qui est likolo ya mai. Na batu siko bazindi. Mususu o bazoki moyen, c'est une proverbe dans Zoloba. Mususu bazoki moyen, bazui bazaka kote palikola mai ba s'en sortir et bato bazindaki, batikalika me bakufite. Maintenant bazali kola mai bazoko débrouiller bango moko kaka na médiocrité na bango o que régime est en place. Bazolia bango moko. Nazo silisa na chité. Donc bazolia bango moko. Maintenant peuple azana se mai o boîte balukaki. Mais sauvetage yé le 24 avril et ça historique au Félix aza au peuple. Donc il y a un sauvetage pour que social à Congolais et bonga tant que la élection o vous a crédible à peser. Au moment toujours banda transition sans Kabila, élection l'année prochaine. On continue. Est-ce que vous savez la fanatisme? Est-ce que vous faites ça avec raison? Parce que le Balobi, Félix Tshisekedi a signé accord avec M. Joseph Kabila, Nakuzu, ça c'est Eyoka. Est-ce que ça une partie à trahison dans le peuple congolais? En tout cas, tout le monde a diaspora. Oui, que Félix a un confrère dans la diaspora. Oh, lelo, c'est pas facile de diriger des personnes. Mais tellement dans la charismatique, dans la leadership, tant que politicien, Azul lelo, il doit passer dans ma boucle. Et ça, archi faux pour que Baloba, il doit passer ma sur primature. Non, tout ça, le congrès pour que. Dozoa moka course na biso za primaturité et za course ya présidence de la République. Donc Kabila sika vandiwana avec médiocrité, il doit quitter pour que tout que na élection moko apaisé pour Félix azo sika wana. Parce que bazo kosara na ba journaux na ba réseaux sociaux, Félix a signé non. Au contraire écoute za masolo que bazo linga ba congolais po bayeba, ba mona ke oh non tala ide pesa ngo ba ko linga primature. Balongo na 3 no, ezaki avant tibala azo poste ya primature. Ezaka ke ba mina ko tu bazolo ba non ba ya na 2 non 3 non si ko photo tu na bango bolongo 3 non 2 non boko misiko na posa Félix c'est déjà trop tard. IDPS c'est ça Kabundi o ya démissionnaki bozo sentir ngo ndenge nini ezana kokweya to eza ya kotelema. IDPS c'est ça école. Et ça, école, il y a formé, Etienne Tshisekedi a formé Bissoya démocratie. C'est une école. Cela veut dire que Kabundu, quand on a nommé pas papa, le papa a soutenu, mais l'idéologie a pas fait Tikali. C'est la démocratie. A démissionné pour que, va nommer président Moussous, et va nommer secrétaire général Moussous, à cause de la élu. Parce que le rôle de Tobinisaki, président, il y a Sika parti, c'est le normal fois démissionner. Ou soit bako reconduire, il y a kaka mutaozala parce que y a Félix Baza à bon terme, bazo tambola bien,
Et ça, quand la signe qu'il y a démocratie, tant qu'on démissionne, pour que bah nommer les sous bah reconduire. Et ça la bonne parce que Toroti a Kaboundou, nous avons mis sur le congrès. On ne peut pas laisser. Vous nous assurez que Kaboundou a parti, tout à l'ongwe pas. Azan a parti, Azan ex-secrétaire général pour aujourd'hui. Azan, aux la banderole Nezawana et Longa Kaboundou Zawana. Cela veut dire que Kaboundou Azan a biso dedans et a parti. Comment ça fait-il ce gars retrahir? Il a trahi de pas le président il a fédéraux à Katanga. Mais mutualité bakanga est trop. Avant Moïse a rejoint l'opposition. Moïse a kanga et la Katanga. Alité. Lelo awa combien d'États qui ont qui portent ça la Congrès? Qui a présenté le Congrès? Lelo combien à venir? Il y a première sortie officielle. Oh, historique. Ah, on a terrain Saint-Thérèse d'Angili. En tête il y a Félix. Tout on a ezapé ba fleur oyo. Il y a Kaboundou, il y a l'honneur pour la partie. Il y a un moment où ceux qui te remercient, il faut te remercier Kaboundou parce qu'il a l'ité. Pour ceux qui ont congrès, tu as un mais tu as passé la étape de difficulté au pouvoir en place. Quand tu as la sur la partie, comme menacé biso makamtou. Mais les lots, ceux qui ont tout monde faible, mais il a l'ité jusqu'à présent. Ndeko Yannick, merci. Peloton, si on doit prendre tout le monde, on risque de prendre toute une éternité et émission. Donc, tous ceux qui ont battu au Bazali, nous avons une réflexion peut-être, mais ça, on a un Congo dialogue, nous avons posé la question, est-ce que bon, quand il a posé une question, est-ce que Abalobi Félix Tshisekedi a signé accord est-ce que Batu Bakoya meeting? Mais les lots, tout le monde y bat. Est-ce que bateau baye pour le chômage, les autres, tout baye pour l'amour yamboka. Mais on répondre la place na bangote pour la sommi son international na lobara. Soko bominga neno lobate aussi longtemps na za pas moi na lobaka. Merci beaucoup, chers patriotes de la République démocratique du Congo. Je suis avec l'honorable Médard. Donc, honorable Médard est là. Je vous ai dit, honorable Médard, impressionnant aussi meeting ezalini. Meeting ezali pour n'accompagner sa peuple information. Na maye marche ezali koneka na kati ya rassemblement, na kati ya UDPS, pe na kati ya politique ya mboka na biso. Nous sommes les gars qui ont peuple en formation parce que Toyoki Kembino a signé accord na son excellence avec le président Joseph Kabila dans la primature. Accord Touchignaka et accord il y a Senko. Il y a 31 décembre 2016. On n'a pas vu la présence de Senko. Donc, awa est un meeting politique, ils ont makambo ya Senko te, ezali nde UDPS président naye, na balien na bango, bayende kopesa peuple information na makambo oyo mazali koleka na kati ya mboka na biso. D'ailleurs, elombe wana zoya Papa Kaboundou oyo balobaki oyo batu balobaki ke asala nini zolanga Papa Kaboundou to continuer na honorable wana Yamoutou balobaki ke alongwe parti te. C'est-à-dire ça la partie nangai, la ça lié à UDPS. La UDPS tout ça la méthodologie. Ceux qui mandat na yo esili ont déposé des missions puis aux autres là. Sikoyo azo zelande président ya ya parti a ponandé nani a cause secrétaire général. Alongwe parti te mais mandat na ye silake. Donc, ce que là, mandat à Chika, ce qui est président, c'est bien qu'on ça. Est-ce que vous êtes sûr que victoire est aux parce que date est le 24 Oyo, tu as raisonné bien, et ça qui date Oyo Mobutu a reconnaître qui va partir et belé na kati ya mboka Oyo. Démocratie, Oyo elle est là qui le 24 Oyo. Le roi Bosui. Vous assurez aux Congolais qu'il y aura vraiment la démocratie et qu'il y aura la victoire dans le peuple. L'état de droit. Vous avez et comme la démocratie, pour le développement et mon nana, qui m'a et la justice.
Donc pour la biso, exemple, jour moko monene parce que ne yango epungola kinzela ya démocratie na mboka na biso. Ça va, merci honorable, merci. Un mot na diaspora parce que chez nous eza bato alibande belé ba Rolanda yo, un mot pour na bato bazo loba concernant réputation à IDPS. Merci. Yebisa baninga ke esika itozali tozo compter na bango mingi. Oyebi plaidoyer esalamaka mingi na ba réseaux sociaux. Ekuna nde na poto réseaux sociaux eza makasi. Donc baninga na biso ya ba réseaux sociaux va continuer quand ndenge wana pour bazo ça la plaidoyer moko ya kitoko, baza discipliné, la victoire est assurée. Merci honorable, merci beaucoup. Merci honorable. Comme je vous ai dit, Toro Luka Patou, oh baza voilà source. Nous avons le porte-parole, il y a Toko Miwapi, Yandeko Eliezer, Tomesa na Robeta Masolo mingi na ye. Donc wana monie il faut kaloba. Toko Miwapi na kata meeting ya IDPS. Impression le eza nini bino bana kolo lupango. Impression na biso eza esengo ya trop parce que il faut tout ce que au moins toi na Kinshasa. Bato ba critiquer Félix Tshisekedi basa na Kinshasa. Lelo toye awa eza musala bino ba panzi sango. Moi ozoyo kango na degré zaleli ba pesi bato mbongo te. Ba bi Félix Tshisekedi ata na diplôme te. Mais bato bazaki boulot ava Félix. Balongoli biso nzala te. Tu es conscient que Félix a un diplôme? Ngai naza fier. Amoni kotanga ya mutu. Poye bango esengaka okota na CV na ye. Le jour Félix Tshisekedi a déposé candidature na ye comme président à UDPS, bon mona ki ba qualité na ye. Félix a 4 diplômes. Bato baza awa bazo prétendre koloba mamba Félix. Au lieu diaspora va critiquer Félix parce que Félix a sali ba chiki na ye na niveau ya poto. Na Belgique. Mais lelo ba licencié, ba gradué, ba docteur, oyo lelo ba dans le gouvernement actuel. Ba pesi bisoni. Est-ce que oza sirte pour la tomo na makambongo zo kende boy. Félix a resimbi sa population eza touché, l'obia comme un muto MP. Biso Félix a dans Zambete. Biso ba to sali Félix. Soki toza wa lelo pona Félix. Les moments ngoyo to veiller toye bandenge ya kokamula ye matoi toye bandenge ya koviser miso na biso vers Félix. Félix est biso bato tosali. Félix aza se prétendre comme orgueil te parce que biso tokitisi biso toye komatisa. Félix aza ya biso toza fier na ye parce que Félix aza kozwa poste moko ya politique te. Moment yango yeye yango toza ko accompagner partout na o ngai Eliezer Tambwe. Oyo a toujours proche de la population. Yango to se retrouver awa. Nga za molobeli ya moko ya ba journaliste oyo apanzaka nteke na ndenga. Ba yebi yo parce que na zoro le moni na ebisio na micro na yo. Thierry le commando. Eza pasi papa na ye. Oya lisuna makamba Thierry le commando. Alobi bozo bebi sa réputation na ye. Pedro Kanda asengaki kutu na osala na émission kala mingi te en ligne. Na ebisio boye. Babenga biso ba collabo. Balobi mboka eza occupé. Comment quelqu'un au depuis akena poto ka ko finga là où on prend l'éducation. Quelqu'un au ayebi ko lobata mot français te. Awa ko libérer mboka ndeni. Toi tu fais le travail parce que tu as étudié. Hein? On peut te donner même un travail, tu vas défendre. Mais comment tu as ça à bateau oyo ayebi ko komama kombo na été. C'est Muzombo. Bomona. Na une émission tokolobela sur Thierry le commando na Pedro Kanda tokolobela vraiment ya mingi. Mais toza awa. Bakebele bakimi. Balobi ke biso to bebisi matanga papa Wemba. Est-ce que ça solo? Oh ba papa. Mais tu l'as dit vérité, papa. Balobi mboka eza occupé. Mais est-ce que mboka eza occupé? Yo kozaka finga ba. Il faut ya awa osa musala. Il faut to ya awa to bunda awa. Papa, tane to toka. Tane ngozozika. Opona ko libérer mboka. Mais Thierry le commando azonga na Angola akende kuna sa musala pétrole. Musala ba congolais émérité na été. Yango depuis akenda mboka depuis Mobutu. Aye kolika ko finga. Le mal c'est quoi? Afinga kana lingala. Ba européen ba yoka na français. Ba yoka été pour azana problème mental. To yemingi makambo IDPS na kozo émission o ya biso mbale komeza koloba. Le peuple congolais
lelo eza musala eza na maboko na bino. Bino ne bakolakisa bato tout diaspora musala toza fier na bino. Merci. D'accord, merci beaucoup. Congo Dialogue, tozomona ba maman balobi ba maman nde batu babota biso, ba maman nde batu bapesa bana lokumu. Na kati ba maman bomona Eliezer Tambo bomba mikuna na kati. Yango nazobisa de ba diaspora, o balobi Eliezer Tambo azomona Congo te, o ba maman Congo batu babombi na kati. Donc, soka azomona Congo te c'est ba congolais, de batu basene. Maman bino lelo tomoni bino na sima ya papa Félix Tshisekedi. Eloko nini ezo motiver bino na moi boye ule bolambela ba papa bofanda na ndaku boya miti. Papa tozo luka eloko ya liboso ya mutuya. Tokanisi mukolo mwa lelo mukolo. Ya kusikina mboka na biso. Mutu nyoso di mutu ya kosokola likolo. Comprenez mon émotion. Président accueilli na fati tokotika la kotika ete talande nge to garder ndeko Eliezer pona kolekisa biso ba mama nde to tambola kana mwana na li mwana to patika tokola ndenge bakendaka na Jésus na mama bakendaka na ete tina Golgotha yango wana biso pe tokatinda na journée ya lelo ya kokanisa oyo ya année passée mibu ebele to palpe yango te puisque tozoluka récite na yango journée ya maman. Toye kaka na cadre ya le 24 oyo le 24 makambo ebele lelo na Kinshasa liwa ya papa Wemba meeting ya IDPS bino kaka boza ba mama Congo omona teke bokaboli botiki bembe ya papa Wemba boye na meeting pona nini choix ya meeting papa Wemba te eloko toya wa papa Wemba si akoma mais toye pona changement ya mboka na biso lelo ezali mukolo papa Angel Tshisekedi changement ya mboka na biso. C'est que changement kozala vraiment ya solo ba dialogue o eza ba maman ba voix ya ba maman zamba yoka rango facilement parce que ba bi femme sage bâti sa maison. Donc so ba maman ba telemi c'est que Congo kozala bâti parce que ba maman nde ba telemi. Na osenga kamera na ngato poussa na moi muke tozo ba maman tozo bonjour bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Maman, comment bio awa na meeting ya IDPS malgré moi, malgré tant poussano yaka depuis depuis 10 heures ti sikoyo. Siko eloko ni nozo luka na meeting yo réellement. Eloko nazo soki président na bina lobi maloba réaction la bina akoloba lelo ekosepelisa biso ezali maloba ya changement ekosala changement kati na mboka oyo MP ye akokoloba bongo te ata mokolo moko toza sur na président na biso Etienne akufi me Etienne mususu atikali toza sur na ye ke akokoloba te lelo ezali mokolo ya le 24 avril to bona biso ezali mokolo ya changement.
congodialogue.com. congodialogue.com.